Bah, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne autrement dit qui n'a donné Kanda Onotete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, Naba nouveau abonné Nyonso. Vraiment soyez le bienvenu. Ici c'est la famille. Sentez-vous à l'aise et ici on parle de tout et de rien. Gros coucou Naba abonné Nyonso tout ba oyangai ba abonné à Dikina TV. Ndena lobara sans vous je ne suis pas la championne. Vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout donc ba bisous na bino. Ba toto ya Congo. Et si vous avez un sponsor officiel à Dikina TV, la TV no basakomba ba bisous. Vraiment week-end malam dans les seigneurs partout ici ka vous allez. Ba toto ya Congo boka li solo Hey, titre li solo ya lelo. Ngai na botaka na ngai. Mobali nde aza stérile. Na biya ya beta li solo. Munoko ya la champion na malobaka ya bino. Abi mama, nazo comprendre te pona nini mobali na ngai aza na difficulté ya kondima aide. Aza na difficulté ya kondima lisungi. Mama to fandi 4 mane yango tozo kendi. Nga na moni passe na ba traitement croyant que ndenge zala kelem su yo moi si surtout biso ba africain ceux qui moi ça zo bota te zala ka moi sinda sana ba problème ya kobota kota awa bima awa zongisa awa ti médecin ko ba te madame gynécologue atali atela bi mama il faut pe oyana mobali na yo po mobala ya kuna tout un problème nga na botaka papa obotaka to boyite mena tirali pe ko mona te o mwana yo senta ye biso mi balé tozakaka et lobby nani kombono oni nani comment je me rappelle pas de son nom Ndekesa Mukumba abonné à Dikina TV donc ya boka mukomora lobby Ndekesa Mukumba donc biso mi balé nde tokomi boy to tika tate o to tika mwana mo ni yo ningai siko ndenge ni ningamba kozanga ko bote zo kitaka likola mapekana nga mobile na ngalingi te soki pona komona métier za lokolo ofingi nzoka ye moka yebaki likambo na ye ayebaki likambo na ko miso omeka ko ye bafandaki na mwasi bafandaki combien des années o bafandaki 3 ans ye na okuna bon ndenge zalaka na ko se renseigner na vitala moni ndeza boye ngai na sali l'examen nyonso naza na problème te balobi naza mwasi mabota yo pe kende ko sala rassurer nga que yo posa na problème tout banda kota elanda mais soki problème ezali oza traitement batoto a Congo mobali tanga moni batie penza entre les clous et les marteaux asali nini a cédé tanga ke kuna batali balobi vraiment qualité oya eza penza ya mayati ya mayanjili donc vraiment eza na puissance te lo monte nini te donc c'est massimo que za wate il faut kolanda ba traitement ndenge zalaraka mobali tanga yoki bongo azongi ayebisi mwasi abia kozonga lisute emilation ya nini yango ndenge na bafina ngai bakamula bafina na ndenge nini mosabi kasi bazokamula po lisungi bazofina bakamula po na lisungi ekobima ndenge nini fo babimisa bamaya njilo eza na kati kuna po baexamine yango nde yango wana eza kuna nde eza maladi yango wana o tenga na okende lisusu se emilation ndenge wana bino basi nde bongele no bokindaka bomitandaka ndenge wana basalaka babimisaka bakotisaka babimisaka ngai te ngai emilation ya bongo nalingi te ngai mpe nayebisi mobali na ngai ke soki yo olingi te ngai na yo mpe libala eza te mpo na nini soki ngai na ndenge kobota te tozali ngai nazalaki problème ndenge kozala problème tokutani na ya na ye na nzela tokende osala basha tokute na yane na nzela batuni ndenge nini yoka ye mobali na ngazo yebisa yana eke no ça va mikolo na moni donc aoloba ngai donc no ba par exemple topesa ye kombo ya topesa fille kombo ya mami mikolo na moni penda mami a persévérer kat na mabondeli donc vraiment mikolo na moni ça va donc kalate boyoka kaka inge mami alobi na ye juste ngai abia yanga ndo moni nga nazaka na problème obota te muta na problème obota mwana na bino leki na bino soki boyebaka te tala ndazo kosela makambo kete mikolo na ko bondela makasi boyoka kaka ke non nzamba sali nye mwana leli tala ndazo kosela nga problème et pourtant yenda yebike atikali azana problème yende kuna maya ti wana donc miliki wana izo eyeba na kutu teke za na miliki na kati trop léger ezata na puissance moko te
soki etindiki donc ya moko ezokende te ke mata te yango wana babike ne fa sala ba traitement ye azoboya ba traitement na problème tout ça nango yango wana batoto ya Congo na memi ngambo ndenge na lobaki ndenge wana pona nini nakende koyebisa yana eke ye ndaza na problème akobota pona nini nakende kopanja esango pona nini naza koemilie ebonge pa ba médecin bakende bakitsaka ye ba kilote basimbaka ye epa basi mosusu etu pona nini naza koemilie tina niveau wana nakoki kozela ta ya nzambe te mobali abotelinga incompréhension la championne ngana bi mais est-ce que vous comprendre ou besoin comprendre te au sali examen soki ezali koza maladi te la d'accord mais loko oza maladi toza na grâce na bisika oyo ndima traitement olingi traitement te sikoyo epa na bino nde bayebaka nga nde kisita te na meli mpe mingi na ndire mingi combien de fois onga si nakenda na sala ba examen balobi ke nga na problème te mais yo moko boyaka c'est que yo oyebi likambo teka mokongo na yo la championne ntango nalobi ateka mokongo donc mobali asiliki ozolobanga na teka mokongo ozolobanga na teka mikango d'avance kutu donc ngai na yo soki mpe ka eza kekaka libala eza mpona mwana osala nini na oya te nde na bimi bo na oya te mobali aye kobima aye kozonga mpe quelques jours ayebisabi naza sérieuse na osala baaventure te mami ayebisa mobali na yo moni soki yo olingi kolandela traitement o te ngai na yo libala eozala te pourquoi parce que oza sérieux te amwe yo moko yeba likambo na nzoto na yo amwe ka nde na oloba mpo olingi mpe naloba te ke oteki mokongo mpona nini ozozala na difficulté ya kondima aide esika bakoki kosunga ozoboya yango mpona nini eloko nini yo sala na mabota na yo ote eza humiliation nakende basimbaka ngai nakende okitisa kote ozongisa kote oyo na misa mwa ba jeune fille ya mike wana ngai eza koarrange nga te nde mwasi alobi ke muta maladi yenda lika médecin mais saluka muta maladi te yo oza maladi faut assumer banini nyonso wana nde ndeko mami alobi ye na mobali incompréhension bazoyokana te mobali azocomprendre te ke aza maladi faut se faire soigner azocomprendre yango te et puis alingi te ke mami ayebisa bato surtout ta famille na ye ba camarade na ye alingi te ke mami ayebisa bato ye alingi kaka ke bato bayebaka kaka ke mami ndazaka na problème akobota nga nakende kolata chapeau ya likambo nayebi te nakende kolata chapeau ya likambo naza na ngai kuna te la championne ata yo moko talelanga likambo mama na ngai talelanga likambo ntango na oloba mpe azosilika okanisa kutu ke ye aza malamu na bieza problème te yo soko continue boyokaka sango oyoka sango pourquoi parce que depuis obando ozalaka noka ndenge wana ba complication kaka lelo compliqué lo bosali mpona kosala nini mpo osala olanda traitement te yango ndeko na biso mwasi alobi mpona nini mibali soki baza na problème ya kobota bazalaka na difficulté ya kondima ya koassume yango bokofanda na mobali 10 ans mais le mosusu nde il faut boforce ye mpo akende komitika akende kotala ke non soki ke ye aza na problème tout un problème abi baka wana ezebele awa mwasi le mosusu azolelanga na botaka te yo oza na problème akobota obotaka te est ce que mobali asala test te asala na test te ye surtout soki mobali wana aza na bana surtout soki mobali wana abotaki avant oui ezalaka na nini stérilité mpe secondaire primaire ezalaka moto abota te mais oyo le mosusu obote ekoya na nsima cela n'empêche pas que non moto akende kosala baexamen mama mami alobi la champion nga na komi na suka na yebisa na lobi etali nga te si na yebiso na pesa opposition na ngai na kofanda na lesu boye te surtout yo oza malade ozolinga te komi faire soigner ozolinga kose faire traiter te soki oyebi makambo na nzoto na yo nga mpe na kofanda na mobali ya ndenge mona te na sacrifier vie na nga pourquoi parce que nga naza na nga na mwasi ya mabota so nakotaya na mobali oyo oyo akoki kobotisa nga na kobota nga sans problème yango batoto ya Congo soki vraiment okozala na temps ya simine komila mama na biso mami conseil nini Ruth bolobi nini Gislema tumona love boy enfant mystique moi ça lobi yete mutaza stérile eza mobali mais mobali azoboya traitement asala nini batoto ya Congo vraiment bo manquete ko komela ye bo manquete ba encouragement na ye ndeko omeka ko se ressaisir o kende pe komika bakari pa mobali nyonso po kende ko bota o ya ko bota pe mais ozika problème donc pona ko lobake bana ba pesa na ba satisfaction tendo za ko kanisa donc meka nanu ko kende na ngoma lembe talela ye ce qui a changé na ye ka position na été là moi aussi je te conseillerais pourquoi parce que ce que zalaki ke yonde moto zali nesika na ye mena minute tozolo bali sole c'est la kala. Donc c'est ça, les hommes vraiment supportent pas les femmes, mais les femmes nous supportons les hommes
quel que soit problème ou circonstance. Na lingi bino ya trop batoto ya Congo, vraiment tokota nimbala sima, mbote mingi na bao ya ngai, bo s'abonner, bo partager, vraiment po na comment karaté surtout ba numéro nyonso di la championne tchara na Dikina TV, po na ba nouveau abonné, vraiment bo se sentir à l'aise na kata chaîne. Botala ba vidéo, botala ba titre ko sepelisa bino, bo savourer, botala tala, donc vraiment même Bible le dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de prier, un temps de manger et il y a un temps de se divertir. Pour bien se divertir, vraiment aux endroits moko ya malamu Dikina TV pour na vidéo oyo ko correspondre yo titre ko sepelisa yo otala na Dikina TV okuzala décider. Donc otani mbala sima na ba nouveau émission mbala sima. Bye bye.